Yalo mati fani tangu na fandi na bani ko sentir sikoyo banyoka mo baza banyoka mais ko nyoka wa nyoka munene te mais ban lo wa bana nyoka sko ebele ba otambola nga sikoyo na kati sikoyo ya misisa tombo so batamboli ba esko ba fin na peni so ba fin na peni umuna akangi nga siko na peni so akangi na gangi mama na kufa na ngai sko mama za na chambre abimi ebisinga yo fandi boni nga mama na mona ba yo ba dinyo mama na mona ba bebi ni mama ba nyoka wanso na loba na kangi kabo sko tellement passer les kaki na zone mama na kata ndaku na chambre mama na jusqu'au kilote na mwazaki yango ya jaune na lati na zuli boko na koti kaso na kangi sko peni abo na kangi sko peni sko boy pona babi mati ba swanga sko na kati na wele la nikuna lonzo toneza kilo la arme na ngai ba no pesa nga sko force so ko na pesa nga force na mitan sko bango batini bango nanu baba na no beta na force na ngala zela lango sko tellement le so commissaire impuissant utili kolo sko cercle sko ezo sko bon ba tout na mama ba kundela mutu na kata lipamba ko mama minani ba kundela mutu na kata lipanga na mama ba zo kundela mutu mama mabia edengai kisepa ni ngabia edengai be makala na simika peni na ngabwe yo kanga ngo peka oh be makami ngo bisa bia pa do sela ngai mama ko azupe akangi tonso akangi tonso na fandi na tela mamoko yogen ayobima to yogen abima singa mina koto ekiti so musko yo makila ebani ko bimina muno to so makila bando bimina muno yogen ningali yangai o to tsaka minna bandako so mama pa fleur wana ekoi to so fleur wana ekoi mama bi mama ngana kufi mabe kufi nini mama ko na ko so libumu e baluki libumu mama fona mawese mabi okobimate mama fona bimake so mama bo bimate mama na osala besoin na kata ndako mama bisala kama mama ba sala mama pa na misibi na no mama so to fonga ndako mama fongo ndako tina so na moni mai to singa kota na mai kota na mai na comprendre te mutu na matifani so ka utela wapi ayemba la moko akanga ana kingo tankanga na kingo abalusinga mama mutu na kwena mabele anyatingai to na tinga singa yo kende babelo ubalubaka bo solo bibo ne malamu yo solo baki zo suluko tika solo bibo malamu OK problème était na une semaine to tikelio yo luka déjà ndenge nini oro luka solution pour la totiko sko à l'aise mais bon net solution ni bogo ebisanga solution to ebisa yo eza moins so to pesa solution dernière solution suka yo pesa suka batu 100 so pesa suka batu 100 et singa Let's go. Shalom, shalom, shalom chez vous, bien-aimés dans les Seigneurs, très chers internautes, très chers fidèles téléspectateurs, vous tous qui aimez Jésus-Christ de Nazareth et la princesse de l'éternel humble servant de Dieu, la présidente du Parlement céleste des Pitika. Aujourd'hui, nous sommes bénis dans cette émission témoignage avec notre pasteur Timothée, le pasteur, le berger de l'église de notre bien-aimé frère Michael, autrement dit, frère Baby. Déjà sur ces plateaux, réjouissons-nous dans le Seigneur, comme j'aime bien le dire, à travers ces cantiques, et on se retrouve tout juste après. Je signale déjà que derrière la caméra, c'est Yves Bouloufa et Alain Kiakala. Boavida, régie à vous. Oh, ni nani, Tibidon, tabibon, tabidon. Ni nani Yesu Tibidondi Yesu wa uzima Asante sana Bwana Yesu Tibidondi Yesu wa uzima
akosaka te Yesu abwakaka te nalabi seleka ngai nakosale la Yesu na ngai nakosale la Yesu na ngai. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois? Bandi mina Yesu sabadino tokumisa Yesu masiya na ngai azana bomo Yesu azana bomo Shama azana bomo azana bomo yeba. Frère bébé, est-ce que témoignage aussi là lelo? Ah oui, pourquoi pas Matifani biki le 28 en tout cas tozana makambo ya makasi ya osala. Nasi bandeko bozali ko benga pour la prière. Donc le 28 en tout cas tokozala, toko prier ensemble. Pe Nzambe ako monisa loboko na ye. Merci Matifani. Nasi nako banda na ngai témoignage pour na bandeko baza kolanda. Et alors témoignage na ngai ekomi nango na suka lelo nazo sisa témoignage na ngai. Et alors bandeko tosengaki lisungi pande kwa ututsama pona connexion ya jour ya rendez-vous le 28 na Nzambe akosunga po ete tozana na bino. Et alors Matifani tangu na fandi na bandeko senti sikoyo banyoka mo baza banyoka mais ce que nyoka wa nyoka munene te mais ban wa bana nyoka ce que ebele ba otambola nga sikoyo na kati sikoyo ya misisa. Tombo so batamboli ba esko ba fin na peni so ba fin na peni so ba se lokola tio so ba bima so na peni so nazo lela Matifani so ki moko abimi na peni atelemi na muto apeni omona pa atelembu ya fongoli munoko omona akanginga so na peni so akanginga na gangi mama na kufa mama na wana butu wana mba tolala te ti ekoma vers 2h natala mbala moko na yofana siko calme surtout na fani calme leta siko batu bakoti siko na ndako so batu bakota na ndako ezalaki batu d'esprit oyo ngana na zana bango te so mo esprit tout ezate ndako komuka mulili siko na siko na ba claustra batu mo bwa mike batem na claustra ba otala ngai siko mama zana chambre abimi abisinga yo fandi boni ngai mama na mona batu yo batu ni mama na mona batu na mama na mona batu mbala moko urezalaki mama appelé sample tant mama appelé sample na table bango tout bazate ngam matika ampoule epela mama bité to la ampoule obo mama matika ampoule za opela mama bité ampoule to tika boité mama bo so mama bo ngana na police so mama ti mama ba yo no mo bo nini ngo pela baby ngai mama ça ne va pas mama na okufa adok mama na yoka bien te baby ni mama ba nyoka waso na loba na kangika bo so tellement passé les kaki na zone mama na kata ndaku na chambre mama na jusqu'au kilote na mo zaki yango ya jaune na lati na zuli boko na côte kaso na kangisko penia bo na kangisko penisko boy pour na babi mati ba swanga so na kati na wele la nikuna ezaki ba sirène ezaki ba Elizabeth bazo wela nikuna na kati ya nini bona kati kuna ezalaki parmi ba schéma na ngai ko bebisa bana basi ezalaki na kon nzoto na ngani mtu na salade elo kwa nzoto na sala il faut ba ba no de twinga no nzoto wana elo nzoto ezalaki lola arme na ngai ba no pesa ngasko force so kwa na pesa ngasko force na mitsa sko bango batini bango nanu baba na no beta na force na ngala zele langu so tellement no c'est comme ça impuissant toki Matifani na témoignage na ngai toki malima tina suka na ko biso nzamba mnene Matifani et alors okay. Et alors, parce que c'est bon, on a côté sur la poche, na kata coupé, na kangisko peli na ngasko bena. Kangisko mkazi mama beti na boko. Tika boyoza bondeni, mama na okufa na kangika kana mama do botu na mo. C'est ma baloka te mo baza pe na biso bo baza pe batu mo ba ne ko prier. Mama ya bebi ni nga bien, bon la kuna tali binote. Mama ya bebi boyeni, aboya na mama ko fongola porte, ma fongola porte. Tant que mama so fongoli porte. A fongo sur porte boy ce qu'on a mis sur longi na porte là c'est un peu de vida qui dal to timos comme le boulot boy son notas ko bat telim na tous les quatre coins dal ba simis ko ba bambou ba kitsa bilo mo so bilo ba kitsa na tel musique na musique cercueil et outil likolo ce que cercueil ce que ezu ce que bon ba tout na mama ba kundela mutu na katal pamba ko mama minani ba kundela mutu na katal pangait na mama ba zo kundela mutu mama mabingaite surtout na kangi sko bongo na zolila mama na bimia pot mo bibo ni sko moyena tambola ezate
na suka na kuma no bena makala makolo no bena c'est même nani ba ozonga siko ti na ndaku na ngoma kusiko kutuna zalaki na suka na tindi siko pot mama oje kuna kende kuna wali sina kanginda kuna ngai so mama ya kangi ngasiko na suka na simbika wana na bongso siko temple na ngatuana na fuka misiko na banda pri to suka na fuka na banda prier liboko to mwana tika exact parce que il faut na beta mot de passe kuna ba répondre ngapa ba ya mangai so moi c'est sur liboko te ndamino sana nous okuganga no kufe ti mamoko frère moi azaki wana comme ezaka pas Christian azaka lokate no bi Christian na bia edengai ki sepa ni ngabia edengai bi makala simika peni na ngabo yo kanga ngopeka bo be makamni ngo bisa bia ya pa do sela ngai mamoko azipe akangi quand soit akangi mbamo ngabeti maboko pa to abeti ko toi maboko na tele ko ba sin o na tsana na ku ya ba kone wana ko ba ivoire na tele ko ba e balu kisiko mamoko moko ekotinga wa mso ekotinga mo pana basko tombo basko Christian moni bongo zundela mo bango mama ya kabebe matali kolo mama pa bebe matali ko ne mama ayiwa to mama koti mama kota mama kota ngazali kulu mama pu na kitina kangi lisusu na be mama binini mama na ko kate na la zone na salon na fin na salon mama bi to ba no prier na mato ba no prier mama no prier ti no parce que likolo so ba tol so ba tout ce que ba ça ba cérémonie lorsque de l'ataka au mitawa nde c'est ce que ba sala so ba yemba ba nzembu ba cérémonie ko ba na ba tu na likolo ba tol belé so mama noko ba cérémonie na biso mama cérémonie nini mama noko ba cérémonie na biso mabi to na no personne mo no clé to boya ki to mo biloko ngo bebe so mama zo ba ka bon leki na nga chelpe ba jour wana na se pe so wana te ba longola te ba meki ba côté église kuna so petit frère na Fredi ayoko ya bebe nini ngabi Fredi na ko kate abi nini o mona Fredi na mona ba Fredi ma kuna bisa ba to ba kita seke ba nga na mona ba awate ti mama priya no bisko kimia so no kimia no kipe makela to esili nesko na fandi donc ce qu'on a fandi na tela mamoko Yogen ayobima ton Yogen abima singai na ebisa que maintenant est-ce que tourne biso to se réunir encore 3 pour notre beau mot ko mbala monga Yogen osanga na boabi na ebiso ko tanga baluki na tela ce ko elongi na e ningi zalaka et changer ton baluki be momo so na monisco ba mini na koto tout et mati mini koto et kiti so monisco makila e bani ko bimina mno to so makila bani bimina mno Yogen ningali yangai so bi Yogen ko meko sele ko ngo sa te abisinga na Yogen te ngai batini ngane pano ngabi yonan abio ko yeba ngai sima moto so na ndolo ba momo moko bana jusqu'au likolo na ngai na kiti jusqu'au likolo na se o moko sko e mati likolo so na jusqu'au liboko na ngai oyo na oyo est-ce que maman a sali prière ya corps animal na esprit ya suna beli maman pas na kangi ko croix foi na primo pas na tindi to na tindi bo so maman pas bimili banda porte ko anda ko dizaki mon pepe bo que maman bebe kan porte bo neni na maman makambo etele sute fanda ce qu'on a ozonga ce ko na fin na tapis na kata na ce qu'on a ndo prier to ce ko prier na no prier na ta ce ko porte na et mon na support na te na mo ce ko bat bali banda ce qu'on a moni ba maman mo baye baleti ba mapuja na tolo na batuma mikuse so na mais baza batuma biso to batani so ta so ba mama na bakabwani na ta so avion ba zaki avion teza pour solo ya koba so na mituna ko to zaki na ba blogo moloko ba crevettes boy et uti sko likolo pa été misko ko ba ndako ba locataire voilà moko ekiti nappe moi rouge maman motu moi kiti na te propre mon pain à côté et singa ifanda na kiti ngape na kisko na fin na kiti na fandi mbala moko yepe afandi mama baby oso na mama nese ko mama itali te zonga no lala na la mama na bo mampul mama bisinga bombe sa mama na bino abo mampul ebisa mama boma na yo nese mama bo mampul mama ta bo mampul so na monosco mubim bisinga pour ko mama bisi o sali poko kite na bina zesu na capacité ngamo ko nyake na mona ngape lisoti abi okay ba ke na minute oyo ko nonde ezali ya kusenga ngana zali ange o ya suka o batina ngana dojo pour na ya kozwa bato et alors pana ngai le sekeza la raté yeba ete na zana minute o na besoin na zwa yo so tonga ndolo babongo na ta mama pa atisko liboko tonga teli boko boy tonga kitral bo na ndako na ta mama pa fauche et bina liboko so na so tenga ba mais loko simeza yote abi oui na la soki na za mwana na ye ni na ye na yo kozonga bi est-ce que bisin o na minute aussi eza yote et si ba peso déjà mukongo yeba ba tout o bazaki ba ange o ya yo yeba na minute o na pesa ordre na bi pesa ordre yonan abisinga otu na nga yonan mama atinga sko liboko boy taso atinga liboko boy singa ema ona lobaki ya HEMA so singa ema taso bi ema mama na santi
na kata munona ngai ba makila siko bando bima to so senti ba makila bandi ko bima so ça siko lokola na mela ok na bo moto boepe makila ezo bima déjà ezo kwa ni lamba so ti mama fele mama o so ni ngala ko miko ko na ndako awa ngoma fongo pesi siko mu mama bebe oni na mama ni mozo na makila na o bon mama siko lamba moza ki wana mtesko bona tena mama makila ngone lamba papa kisa bo papa kisa papa mama o ngala mono bima na ite bola ya kaka tina tongo toki ne pas pasteur so tongo so bandi so lo babongo mama ta so mettre ana aya tele misko na porte tongo tele na porte atombo sko yo fo chana boy tongo atombo lango alubi na esprit tout alobaka na balang na biso na ba pays kuna a rassembler donc tous les esprits on na banai ko salela na ya mai na ya mokili na été donc tous les esprits on a rassemblé baongo so tongo rassemblement bi ordre na pesibino na zana besoin na mona été na zana besoin type tongo itana akufa ton so alobi bongo maman ta maman pas amati likolo aki ton aki maman pas na zonga ce qu'on a prié na tel ce que mais ça na côté zalaki na babilo na ngai e bani ce ko ninga papa ninga maman meti tout likolo maman pas e ko flamme na zalaki na e ko zai ba fleur ya plastique o tout ça ba mini na bandako so maman pas fleur wana e ko ton so fleur wana e ko maman bi maman ngana kufi mabe kufi nini maman ko na ko sko libumu e baluki libumu maman fona mawese mabi okobi mate maman fona bi malaki so maman bo mate maman na osala besoin na kata ndako maman bi sala tawa maman ba sala maman pan na misibi na mo mais surtout fonga ndako maman fongo ndako to so maman fongo ndako ngana bimi pardon osala epe na sala ki mati fani to so na bimi libanda ko masko na bimi libanda so mosko le esprit ko nyoso etelemisko etelemi na arranger bona balabala so batisko espace moko mi bale ba telemisko bo ko mutu mo ya ko tana kati bomba kin so esprit mo za kin singai yaka to zila yo to kende so ko senga ba supplication o kin senga ba supplication nzela ngabikana minto senga kana butu o mo na tele ko to mama za kin bi me na susu ne lo mo ate ba singa ozane lo mo te bi mayaka na lipo wa tika maboko bo wana mati fani o babiloko tu batanga i awa nazo sentir on sute donc la comme sentir ce qu'on nzoto komi pepele donc na moto mo mo pepe so na bimi to na bimi na kotika na katikati na bango mbala moko na senti batu bazalaki na bakamba singa kende so to na nisko kende na matina dalo za na vena biso mama senti ko dalo ko baniso ko emat besinga sauter to so na sauter besinga babala munene banda pa na bino kende ti na terre mo za kuna na 16 terre moko ya wa ko to na baki na betel sula ba transformation ya papa mo za kiana abane ko bongola batu ba ngulu so to so na banisko o matasko na terre wana sko na o mata veni chaque veni na okuta sko batu batelemi so akuti mwana mweste wakuta msusu bana miki neba lokola bana ba 4 ans bafandi so so akuti ya mikolo o mama batemba bien onyokola ki bisoti yo bulaki yo dominer na mito bisoti to na sima ya batu oyo to kubomba yo bino banana aliko to na biso banana te yo titi nyokola biso kanga biso to mona biso za ne sengono lelo bebi yo mona ngabi yo nan so to na lo banisko bongo na tana mama ko azuli boko ni atibo tonga longoli boy ezaki mama mo zane même aveni abanai ko kalinga pe ba mikate na vena biswana e banepe to ko ane pe ko kana te même si na moibo so to so na mona bisinga lelo ngai na yo tona baniko kina ko mila deuxième avenue na mona so papa mso ya quartier belebele ba pe wa bisinga biso to za lelo kana simano so kanga na okende na sima kuna na mona so batu bazo tonda ebele na kena ko mitina terrain to so na ko na terrain so na moni mai to singa kota na mai o kota na mai o na comprendre te muto na matifani so ka utela wapi ayemba la moko akanga ana kingo tant kanga na kingo abalusinga momo muto na kwena mabele anyatinga to na tinga yo kende up no binga na kota na mai bi bomba no nyama yo moni o mai ali baliko so ngondelo utikuna ngabinga mo na kenete mama papa na akangingai abani ko benga na siko na mabele so abenga benga na baluki ngana papa na mabeto so wala to obunda ti to bubu mama mo ba kanginga na loke to akena ngabu akwena mabele ti tong to komi na mo avenimo katikati za avenimo benga o kinzenga na kingabwa to komi na katikati ta siko ba mama bazo ebele pe na ba frère wana ya lipango na biso o bango mama papa o mwana bina bozwaye tanga bika mwana bino bozwaye tanga zongisika mwana bino bozwaye mama papa ko takenda na biso na ba tout ça to comprendre mo bonga papa na maîtriser mama ngana ba masko yo bitumba sko ibani sko na comprendre te force siko e na nzoto donc so na simbi mama ta boy na tindika ka ba ko frère wana no ba krisa ka boxer so na simbi ka boy donc ba tout bazana ba ko kate ti mama bitebo tika enan batiki mama etemi abebe onyo kula point to zonga ndako nosko yo na fali ko kimia na bitoki kasto banoki na mama mo bato na mona o même mama mikate oyo yet
atikela bino mikate mama ndoki yazola nanga bike yo aboma ngai mama bingana na problème na ete yo abomo yo nan nga mama yo mo te mama bi etali ngai te na mona ete etali nango ngai te mama pa zoki na mama papa bato te papa ngozaki papa moko no sala mingi ba biloko ne ya bobo koko mama bele papa mama papa te ezaki liboma ezaki wana na buta mati fani na yiba makamu wana zeno liboma te na yiba makamu suna omona makamu suna omona ngoflu parce que makamu ezaki ya molimo na mesende ya molimo so misuza komsko omona ekomi confondi parce que ba mama ya buto na o wana kindoki na bangwana na tikela omona bango te mais bango ezaki lem somo fani kana kata ndako boye au sentir traction mo boye et bimeloka na kati masomo tufani na kati ya mutema boye mbala moko se nini obandu tomboka banda le côté liboso na biso ate lem so mona awateka mikate ne boye yoki on ensemble ka bato babetaka bal place pour être kate ba zaki ba combat ba guerre des esprits o lem so ngai ba sensation ngezo ye ba ngome informer ngai te so na esprit ne bando tambola pe na ngai so tango steli mi bongo na na zongi to komiso na ndako na na fan to so na fandi na fana mama isinga lobi na tongo to benga nano yaya na yo to fandi na buto na bona la répéter ko kanga kanga nzoto ko simba ti tongo itan so tongo itani na tele msko na porte na balsa misu na sima boye na msko lu abimi na denzite asimbi moko koto moko bodon moko asimbi boye itani ndeti muto abetanga na kingo moko asimbi itali ko la abetanga na mukongo tongo na baluka rabi mo betinga ngo pa tonga betinga mo mama na kufi ko kitaka na kitaka wana mbala moko ali malade nyoso yobi malanzoto na mama na ko tambola ti mama beni ngai tina kit alali singai butu atolala nie mais soko na butu na sentir makolo ekangami moso mama bon sene fumo na simakit na mama so mutu ayoka makolo ekangami engalo bani mama yobele na moko magizenge so mdalo tama komoko makolo ekangami seka nga kufa mais mama za na raison seka nga pe na kufa mama tele ma baby yebisa na problème ezani na mama nani lo morte sko mama pousser le ngatel nga oh baby te mbala moko elongi ebongwani donc omona ngai na ba très bien elamba mais soza muto ebenga kala so talinga boy olba o baby te na olia ba kiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba na minito na kata bena katikata saki ya fufu. Oui, allô, est-ce que tu bonjour Boni et l'autre côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, oui. Moi, je suis un bon vraiment mingité. Mais je suis un bino, moi, je suis un agence Nazareta. Sarita, c'est du sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pe ça au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifongami comme na Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Donc ça sous mulongo kuna. Pendant cela sous kuna eza mambo mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Atika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais moi bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Mama yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo a uzika biloko kolia. Maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà vous en on a 3 numéros pour Paris, vous en un numéro pour la Suisse, vous en un numéro pour la Suisse. Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui,
Pour Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça, c'est du sérieux. Et le malamoko, ton maman est bien bon, à tel baby ose l'omino ôté. Oh, yote, oh, ni non boy. Malamoko va beningai, makila na ose qui anzoto yangai moko, ba videnga susu, na ba poche au tout tambola nango, ya makila pour na rouler sa esprit. Parce que maman na kondi matifani, malamoko na tela maman lo, parce que moi quand na beto la liboy, kuku fona so yango, za ta déplacement té. Maman matifani ko télémata boy, na maneso ko télématé, na ko muka ka mutu, ya rola personne lali, il faut ka mutu ezala boy. Maman elinga iji, o melaji. Na zuji na tomboliji na mela kiti lo so menga ji o koti na nzoto no eza susu ne loko mususu e kota la nzoto na yo te ngaba pourquoi bisinga ka ne na ebisio e loko nyoso me kota la nzoto na yo okotika la oli yango te mama to ngazui mama oli boko ne atinga mama na ko to ngatinga na mukongo na sentir chaleur moko boy awa nyoso chaleur so na fana mama na okinzala mama biazala balamba obongolia ka la mama na olia baninga biloko matifani na zubilo na kati funa li na tina biloko so na teboy o mo biloko so komi awa a partir a ngamo na biloko limo o mo maman so atali mais o le makasi boneni ne mama na oli ate oh même to le bafo mama nga na oli ate mama na oli ate biloko te kende na ebite mabe ozolia tima so tonte ka zo funa ngoya nango na zo fo mama na bani sko olia to na le lo biso mo no le susu suka boy o tika le susu ko le susu te ka so me ko kate to ko siso nyoso ti okufa na la fin na butu boy nzala matifani nzala tina tana mala moko Elizabeth ayobima tonga bimi azusko liboko ne abetinga ngo a ebisinga iti toko ma 15 yondo zabwe elo susu e salima pono ezate o bana no bela liboma ngabi ngana bela liboma ngabi jamais ngana ko tuka bela liboma te ponga bela liboma il faut bolongola ngaba biloko yo botanga na mutu abi elo mo botika na olongola ezate o fanda na ko bon pe ngwana kaka e komela ko mbeli tonso ebisinga bongo sko na ban tonso alobi bongo esinga zapana na soke neza bambeli o mona ngo mona ngote mama zuko musapini atebwe e bimisko mobimba so na mono memele ko la libendi ya moto batusko ko chauffer ngo e bimisko biso monde ezali kaka na katino kuzonga suna katino ibomyo mbala moko tant so ebisinga bongo ne bon problème c'est na zila ka liwa na ngai tina fa na fani no ka espumo singa bengana no yaya no bijou na sima mo téléphone na composer na bengalo ya bijou ndeni bia bisinga o le babo ndeni ya bijou ya beli ya oya tala ngai te so tala so la bijou singa ça va lobi na oya ngabia okino ko maman papa boni so ko la ibandi ko le boko ba crack ou crash sur moi cran merci au comme besoin au contrôler biso ya bijou abisa bijou te sanga Elizabeth oh mais maman bana kati maman solo maman ta solo li maman zi maman téléphone ne maman so abenko ya mbate na zina fani téléphone na so na zalena ngo za téléphone moko na somba ya mukebwe na zuko téléphone na zi na china liboko na so na china liboko na zi na composer sous numéro ya bijou na benga bwe oh mende bilongo so no simba na miso déjà okumisko ya biso partout oza likaniso nyoso nyozwa yeba ti biso to yeba ngo déjà so tonga lo bisko bongo na tongo na ngobo eleki na suko nduto makasi na telemelanga moko mama telenga mai na soko esinga bébé soko kokende kota pasteur wana to sambela mama yango kenda ngai ye ay bon ça va kende abisinga bébé ko mabe ngamo na tena tata na tali nazala boy te ba bloko to bimi ba mbange mudon na baby pena suki ko mebele mbala moko nazi maman chapeau na tena mutu tona ti chapeau na mutu na bansko bima avena biso no mata comme na veni za ngowa basinga mata bina ona ko bisanga bon babi mata boy nazi na mata vena ko bima na bima veni ngowa voiture mo utaka kuna bon e bima rapide maman ko pa frère moi za kana ba kenga mo pa papa mo late na so maman voiture tembi boso na chauffeur na ngela yo bali yo il faut ko balongo ba sala nzambe yo bali yo ando gangi no ne me comprendre na kombe apendeni mama si forma za kana moto bi memanga na moto kitanga ndako amemenga na moto longa kulumba tina ndako kokoma na koma boy na moni mwana kasi na ngai rabi azalaki pena birabi bongisa biloko na okende pa ya bijou maman ko espérer singa okende pa ya na otokasaki okende église ngabite na église te église na ke lukani na okida nzoto makasi na bineni na ko se lukana se forcer encore pour na zonga na dojo na meka mpe ko tala ni na ko senga babelo ko balubaka bo solo bibo ne malamu yo solo baki zo solo ko tika solo bibo malamu OK problème était na une semaine to tikelio yo luka déjà ndenge nini oro luka solution pour la totiko sko à l'aise
mais bon net solution ni bokoye bisanga oh solution to bisayo eza moins so to pesa solution dernière solution suka yo pesa suka batu 100 so pesa suka batu 100 et singa batu 100 ya famille na ngai babi non on disait par des 50 sur la famille na 50 oyo ozwali banda ah so c'est na famille vont mena banda no banda et bon na côté na famille babi balo bande bo meza proposition to ebisio te za proposition mais bon ça problème est na za tout ordre na bino na oyo nazwi na bimi na bizi rabi kanisa biloko donc so rabi ko kanisi valise munene na valise rabi te valise munene kanisa valise amuke o abi na bilamba mso rabi te freda otigala awa ako tigala late blambo mamoko na so disponible oh mais bilamba ze yoke kuna congé ngabi te na ke congé za ke hôtel mama ke ke tana ozonga yana bilamba otigala ah biso ka sako mima valise o munene so donc on so na comme so na bango te ke no na mi sur la carte so comme ba ba oloba ngape na zoloba mama zoka batutu bazana ba oyoka batu ba ko comprendre ah baby za ba reto ah boy mais mawe sanga ezate na zui valise wa munene na zong sango na chambre na jusqu'à mukena bira bizwa token za vers 17h vers 16h to longo tant to longo kuna to kuma justement na boutique moza na vena biso na boy na ta papa na benga baby yako ki apunga vita na okene na no kota se mais na ya dans une semaine oh non ko kene loté na fête mo bo lobby ebongi bozana na pona animation ah le gars a le problème maintenant le but ko kende te da kuna na besoin zela ta carburant to déplacer ngabi bon ça va ta carburant na tika rabia ki na la valise abi ko sanga te ko sauter na la bimba singa oh e bongo o bo fete na poani tika rabina prince e bongo yo ozong OK na tika ya transport e bongo na ozong to ba no matana rabi pour le prince mo za premier na bisona pour ko ma pour alo to mesi ko matana no matana arabi to zo ra moto panga na ozong na moto to matina moto to banuki to noki to komika na poilu boy na basi mis na ngai na tel na sima boy mangona rabi to ko tenga senya ngwana to na kaitara prince besinga so mboko ta prince o kufa ngabi na okufa te mama bi rabi simba ngai rabi mama simi ngai to ndo kena rabi boy ngam moli momo beni nga zo sima mo rabi beni ya bi ato keni ko donc comme la mwana mukene ba kaitara prince rabi mwana ba fati rabi mo yo ba to kuna ba zo gang rabi mama beni ti papa mo zena sima tin kabi yana ya bia awabela mutu mon pas to comment la kota so ba ko tinga na yana la gomme ngo ezaki ba la gomme to lobaki na za témoigner na baki eloko nyonso ezalaka na signification nango na la gomme wana ezalaki na dessin moko bataki maboko mibale boye na likolo moko point so to so le nokento na tasko yo na ba biloko na bataki wana na tala mo ba biloko na bataki zaki ya souder ya cuivre na tasko ifungu maboko etio kwa sina victoire so likolo ezaka dessin moko mais moni makolo komia dessin mbale lokolo sko mutu alali a se pelasiko na mapapa na ngai to so le nokento ngene mama rabesinga ah ya be bilongo ali papa na no pone o te yo tika kuna mapapa se bele tika nga o ngabe azo li papa mama mo isinga kote li papa tika li papa na biso to la na kanala li papa o na kali papa ni mo longo li papa na tango na makuto na tisiko na makolo demoni ko mo esko mukile ba no changer donc no mo so bon presque okini donc ko mboka mona yeba ngote so ndeni tonto banoki tonto rabi est-ce que tokende na kubeto to ko na ku pa bijou to ko ma pa bijou tonto ko pa bijou. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Ezakaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont moins souci, vraiment souci, mon côté technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'ailleurs, vous accepter Rabiso Nabanda Kunabino, car le lingue tozali. Vraiment tokosenga na bino na bolinga nkolo bayo bolinga kakolanda mingi les Nazaréens vraiment bosunga biso bo s'abonner na les Nazaréens news donc neka ke komami wana les Nazaréens news parce que les Nazaréens oyo ya Kinshasa nde oboye baki liboso ezu un petit problème technique donc moi toko taba vidéo il y a milai eza vraiment pour l'instant donc voilà pourquoi na bolinga musalo tozala nango tosala libino les Nazaréens news donc les Nazaréens news nde ya bino les Nazaréens news les zaka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens okay? Famille les Nazaréens toujours mais news obetika les Nazaréens news ndenge ba komi wana o cliquer na place ba komi s'abonner au s'abonner massivement donc il faut s'abonner au epipe moninga s'abonner au epipe ndeko s'abonner donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît ba bolinga nkolo
la sœur Tiffany, la princesse de l'Éternel. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc, je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps, nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel, car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins, quand émission au Tali, attaque au Tali. Donc, toujours sous kaka na ba minute, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Parce que moi, tout que moula izate, donc, ba témoignage au landjo, table sainte au lundi, mission ka au landa oyo, attaque au lundi à mouké oyo. Donc, cliquez le lien où ils en a sewana. Après titrage, kazo landa wana. Donc, sur le titrage, na sewana au mona lien. Alors, cliquez le lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News. Donc, cliquez kaka donc au Tali attaque. Au moins, titrage est wana. Ce qu'on a, c'est un titrage wana, au moins, lien. Final lien wana et au na les Nazaréens News. Quant à moi, je suis rempli, je suis comblé de joie pour beaucoup s'abonner et belé. Ciao. Loba Satan azana ba problème. Oh asimbi kisi. Asimbi kisi. Eli kambwa kisi te yo peke ndo luka kisi na osala nini? Oh simba. Let's go. Merci Jésus.